Mbote na bino bandeko balandi ya chaîne YouTube Congo Winner TV, chaîne oyo ekumbami na yemoko mukolo masolo, notre patronne la Cléopâtre Sarah Kabunji, ye oazolanda biso de là où elle est plutôt. Je vous dis déjà bonjour pour la émission oyo ekolobela bino makambo ezoleka na République démocratique du Congo. Toza awa tokolobela kaka actualité biso tokolobela makambo eza très important oyo tambola na kati ya mboka na biso Congo. Yango na koyebisa bino te nazanga moko te lelo na yambeli bino moto moko très spécial o azali nangelongo boko découvrir ye ezali Monsieur Tade Mfuka Soso, ye aza acteur politique à qui na lobby déjà. Bonjour Monsieur Tade. Bonjour madame. Bonne santé. Santé Kimia d'autres Colombo. Santé Kimia, merci beaucoup Monsieur Tade. Au fait, si je n'habite lelo eza vraiment Wezo Simba Congolais ces derniers jours, toujours la prorogation, il y a état d'urgence sanitaire dans la République démocratique du Congo. Faisant ça sans ignorer, il y a longtemps, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé ou soit a déclaré qu'il y a état d'urgence dans le cannabis, mais ça fait déjà 3 fois au bazo reporté en Okaka. Cette fois-ci, va prolonger en Olysse sur 15 jours. Mais c'est à dépôt n'abino ba impression n'abino les années connaît. Bon, l'impression n'angai eza bouillé. État d'urgence, première étape eleki. Ah to mokonza boka uti susu na ilongo na parlement ba uti suko bagisa lisusu 2 semaines encore, si je peux bien dire 14 jours. Oui, c'est bien. Parce que la prorogation ana eza ko salema mingi. Ce qui bazo kotala par rapport à l'olenge ya politique ou ya enjeu à riposte ou les dirigeants le docteur Muyembe na équipe nae ndenge bazo salela musala na bango ndenge bazo mona ke to ya malade ezaka ya komata yango wana bazo prolonger soki ki eza l'olenge wana mais soki ki eza l'olenge o ezake ba ko sala musala na sens o ezake po basunga mokonzi ya mboka te wana tokozala jamais d'accord na wote. Alors, Monsieur Tade Kolandi Samaya, le lenge bazo prolonge kayango kaka. Et puis, malgré prolongement oyo, malade eza ko continuer kaka ko s'accroître. Est-ce que tokolo ba politique eza nsima malade oti? Maman, okoyi kozala na raison. Okoyi kozala na raison te que politique eza katikati na nsima ya pandémie oyo babengi coronavirus COVID-19. Mais ce qui n'a pas dit moi makanisi moi musika uta maladie ebandaki ndenge na lobaka toujours ebandaki na kozana négliger na bango moko autorité ya l'état parce que bazwaki charge wana pena te pena kati na mitema lolenge ezala ndenge tomoni na mboka ya bapaya na ndenge na mboka ya bapaya ezeloko eye maladie moko ye toyebi yango te tozomona ete donc aza mutu moko agent moko non apparent. Alors, l'ingomba ya OMS a déclaré qu'il a payé la piste de solution. Le lengeni ni population qui ko mibate là, na kozala, na traîner na maladie wanate. Alors, ils allaient malam, mais il faut total là, na mboka na biso. Congo République démocratique du Congo ndenge tozali boye totala nini touti wapi tozokende wapi c'est par rapport ya aspect wana nde kosala ke maladi oyo eza katikati na mboka na biso kobanda na équipe ya direction ya tarte ya présidentielle ce qui est dirigé par le docteur Muyembe bazala na politique oyo ya kosala musala kozwa maladi oyo ndenge tomona na mboka bapaya batu bakufi bibimbe kundami batu bakufi ya kokufa mais politique ya biso ya organisation ya sanitaire na biso na mboka awa ona kochake inerbe oza dirigé na docteur waza rekoni docteur Muyembe bameka kosala politique elongo na ministère ya santé le ministre Etienne Longondo mbote pesa zali pa matazali kulutu
bayeba koelever ba stratégie mosusu oyo ezaki peuple oyo aza na fond, peuple oyo aza na banlieue ameka quand même koyeba ke maladie wana ezoko exister ezali pe ezoko boma. Mais apparemment Kinois ou soit Congolais bazon di existence à maladie ou té hein. Maman yango na uta koloba kalamingi tawa Congolais to Kinois o azoko ni mateke maladie ali il faut bango moko ba konjo bazoko diriger équipe on riposte ba mitala katikati na bango tout autour ya table ba vanda qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas parce que lelo tozo kamingi okende na mort kuna ebembe na biso kufaki abapesa ki autant okende boye bembe kufaki bapesa ko autant mais mutu moko za na preuve azate imezolo ba ezolo kapena ba vidéo na ba bilili ezoza la propager yebisa ngai peuple oyo souffraka peuple azo souffrir peuple azo quand même ya kolia azozo yango te tonga kuvanda azo kabile kwa ndingo na okizake ndeko na Congolais leki na bilili na vidéo alobi oyo et salemi akosala nini akolanda oyo ye wana ndeko na ye wana Congolais azoloba akomona ke oui c'est que malade yango eza nango te et puis akomona ke malade yango eza te par rapport à quoi parce que atali des gens en jeune ndenge équipe ya riposte bazokumbela masolo eza yango te ndenge bazokumbela masolo eza yango te yango na bandaki kobeta c'était que place wana il faut chef de l'État ye moko a s'impliquer ayeba qu'on lui ramène un rapport exact ba il a un rapport ya bosolo oya lokuta te oyo eza na mensonge te oyo eza na baratire te eza na baencre correcteur te rapport moko rédigé na ndenge moko ya kimia ya bien ya logique et puis ya bosolo po e permettre que population kinois population ya République démocratique du Congo batia na moto na bango ke eloko wana ezali sérieux ezali koexister ezali vraiment sérieux. Bon, affaire Kosomba Bibembe et balobima ingana pamba te et qu'est-ce qui fait que batoba ndolo bakeno et ministère soit ba autorité moko songolo to pakala bazo bimisa mbongo pour que ba somba ba corps ya bato bakufi pour que ba matsato ya mortalité ya malade état du coronavirus et ba impression par rapport ya wanizani. Bon, ba impression nga madame par rapport ya wana ngala koloba boye toyoki na gauche kuna basombaki ebembe $2500 toyoki koto basombaki ebembe 3000 kuna tokoyoka basombaki autant bato bazokoloba bazokosala ba vidéo tozokoyoka biso nyonso ndenge tozokoyoka mais preuve nango ezali te tozali na mboka oyo sécurité ezali ya makasi toza na service nyonso ya l'État oyo eza ya service sécurité impeccable oyo ya makasi information ya ndenge wana na service ya renseignement bakoki daya kosala mosala na bango koyeba est-ce que eloko oyo balobi basomi bibembe na est basomi bibembe na ouest basomi bibembe peut-être na Matete basomi na Lemba basomi na Kitambo basomi na Mbinza bakoki kolandela même na ba secteur wana na ba quartier on sort na ba commune wana eza na bantenne oyo baza ba agent ya sécurité bango nde bakosala musala kolandela koyeba kokina na mort tel parce que ba mort tango eza identifier oyo bazokotanga na kombo tout suis cinquantenaire mukolo musu nazokoleka na cinquantenaire liboso wana a discussion bato bakomisa bibembe na bendani na bina telema mukena yoka oh ebembe na biso abelaki na ye kobela alibatie na liste ya coronavirus. Tout ça c'est du désordre. Et désordre ne outi wapi. Désordre ne outi katina équipe ya riposte oyo bango de baza or bango baza notifié na yango pona kosala musala pona ko encadrer te congolais ami battre la ko respecter geste barrière na mais bango baza wana ba minganga pona ko renforcer le susu ete ba congolais o baza déjà atteint na maladie wana ba meka ko traiter bango. Et Tokoki qui a encore un peu de désagréments na makambo c'est-à-dire riposte à coronavirus. Ngala koloba oui. Na koloba oui pourquoi? Parce que sérieux exact. D'abord parce que ceux qui autorité sanitaire azo Congo pena au sérieux ba mirimiri wana ekomela ba ona matoyi. Nde bakokaki déjà
koluka solution o ezake na kwa wana bayimi balobi boye oh malade ezalité na kwa koto oh malade ezalité mais malade eza ko exister tout ça ko mona na bilini libanda même awa même ba oya biso bazo kufa wana moto moko teza ke soko ba c'est bon on a besoin mona moto ala na mbeto azobera coronavirus kota kuna ke noko visiter mama atayo kota te okima mais biso ba malade de coronavirus otala bona ba vidéo bazobina. Et dernièrement, président de la République a quitté la bande à 51 ans, a déclaré qu'il y a bien été. Comment vous jugez cela? Maman, jugement na yango tozozonga ka resika moko. O yango na zoko lobake na niveau ya likolo équipe oyo bazoko ko simba bokono wana oyo bazoko diriger bokono wana ko banana ministère de la santé. Ti parce que na ministère de la santé na mboka na biso awa ezana ministre azawana inerbeza centre de recherche basala ka examen koyeba bokono ya mutu nzoto ya mutu azana maladie boye songolo pakala parce que lelo eza coronavirus mais tozana ba maladie mususu ezawana bosalela yango publicité te bolobela yango te o pe bat bakufa ebele pour quand même nombre o to comme na yango lelo 2000 et quelques bakufa mais balobela yango te. Bon, oza épidémie moko yé et attaquer monde entier mobima. Et puis grave qu'ezali ezo même biso na libulu pamba te parce que économie na biso ya mboko eza déjà en danger. Sérieux. Eza en danger parce que ba kondi ya mboka ba koki c'est le moment où eza ke ba vanda ba réfléchir ensemble comment tokokamba mboka oyo. Ngana ko lance mboka azwa makambo na nyonso na maboko. Azo makamneno suna maboko acha misu na ekuna pamba te ngana komi ko banga na ko mona ngo komi secteur moko ndeti bazoluka défense moko njamboka pondenge tozawa na liboto ya RDC tata zali moko mama zali moko tozu premier ndam tozu moko njamboka lelo soke baby population bimina balabala akobima na kombo ya ministre ta akobima na kombo ya gouverneur ta akomana kombo ya mokonza mboka azosala makambo malamu te mais mokonza mboka aza mutu akoki ko embrasser makambo nyonso tout na mbala moko ye moko eza na ba secteur eza attribué secteur o mutu boazali ndeko boazali azosunga yango secteur ndeko boazali na suka nango rapport ba memaka yango be epa ya premier ministre akozwa rapport nyonso en général akomemela mokonza mboka. Alors, M. Tade, apparemment, le ministère de la Santé de Mikolo Mpeza Moussalamingi, parce que, et en réalité, le ministère Moussou, c'est eux salaté. Dans le Bibongo, pourquoi? Parce que le gouvernement Mbimba a focalisé dans Makambo Italie, coronavirus. Or, autrefois, paix Ebola, paix Nisa Kimboka. Mais, les lots mona transport et mati, gouvernement et autres Kamamba maladie. Insécurité na Est, gouvernement et autres armes coronavirus. Or, ils ont un fléau, il faut combattre yango malgré tout coronavirus et zali. Le dossier on a au début du bisoni. Dans la vie bien maman, je sais que une question moi mutuna mulele mais dans la yango penda kino na sukate. Soko koki ko limbola yango penda bien. Voilà, na lobi boy. Apparemment, le gouvernement lelo ezaka focalisé na Italie coronavirus. Mais en réalité, tout ça n'a pas de problème et belé il faut une résolution à malam. Par exemple, na transport. Tous vivre les transports et comme mais gouvernement total la ngote bango ba se focaliser kaka na makambo Italie coronavirus. Mais il y a aussi pas seulement les transports, insécurité. Mikolo kulune komi makasi, kulune zoni makasi, mais gouvernement lande la ngote kaka coronavirus. Maman, natondi obotondi na makambo question mituna oyo utiko tunanga na kolimbolela yo nazuna ya liboso esika oyo eza bomo ya biso nyonso to bakongolais sécurité mboka oyo eza na insécurité kimia ya elite na bakartier kimia ya elite na bagande acteur kimia ya elite na ba mapango na ba commune eza déjà population mozo vivre en danger mais pambate sécurité ya mboka eza population te mutu azo diriger yango na yebisa ki yo liboso
mokonzi ya mboka baponi population eponi mokonzi ya mboka apesi oyo babengaka biso alaki biso promesse que sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan gouvernemental, toko diriger boy longobani pour tout tambu sa population na ndenge ya kimia. Mais ce toko mi na point wana ezali sous bongote. Pour mokonzi mboka avandi na ngwende na ye aza place ya azali avandi na bureau na yango na uta ekoloba aza censé te akobima na balabala to banda kotambola na balabala moko na moko na moko kulu na kota ki wapi na kota ki wapi. Non, nous avons tout un état-major ya sécurité na mboka oyo eza dirigé na kotanga bakomola bango te mpona kosala publicité, eza dirigé na bakonzi bomoni bazoko dirige. Toza na ministère intérieur oyo esimbi elobeli esimbi nde makambo ya sécurité ya mboka. Le ministre peut donner de l'ordre. Le ministre peut appeler ses alliés qui sont des généraux, des secteurs de renseignement. Bako sala réunion moko boye, bako créer commission moko sécuritaire pour la situation actuelle au tozana ngona mboka. Parce que kuluna oyo akiko buka ko iba mutu, ko botolelo kwa mutu. Tant muso za na préoccupation muso pas sala ka. Abimaka kendaka zando akendaka koteka zando bokangi akokende wapi amesana be kuna koluka mbongo kuna akokende wapi akozonga na balabala azozela ngonga mulili ekota ale asima mwa machete abana ko papa bandeko oya ye. Mais ezali malamu te, ezali malamu te. Tumona wango ete okoti na balabala moko kuna kima papa kuna moete bana wana batomoki bana ngo banani pe komona mo bana moko mike est-ce fika asimba lichette maman ko résister te wana bina blaka pa ko sala blaka te. Donc maman pakata premier soin faut ko yebela. Alors sikoyo ye azoko sala ndengo wana asali lelo azongi pepa na yalali aboto biloko ya bato akepe ko sala statistique na ndako na na botola ki téléphone na botola ki mbongo na botola ki boye lobi lisusu abimi akiko sala sous même bêtise wana gouvernement allié ya liboso ya mibale gouvernement sale le côté kulu na komi na force donc la force reste à la loi, force ezali l'état basakana na ete l'État tozali nani akokitisa yo akosala musala na ye po aboma yo te ayina yo te me akosala oyo mibeko elobi akokene na balwa na ye. Alors Messie Tade tout comme ni biso vraiment na sika je crois c'est la dernière question ce que me mara sika te et de façon oyo ba prolonger état d'urgence. Est-ce que c'est là ils ont cette difficulté na bandeko basala? Je peux prendre l'exemple na Bagombe ou pesika ba compagnie vers kokangama ba activité beza kokangama. Est-ce que côté wana pas si ils ont ba congolais te maman eza facilité au message qui kolamuka 5h to 4h to mona maman na bisa mapa 4h, 5h, bangwana basena moto. Uta kala biso tozaka bana mike. Bake ko luka, baye ko teka. Lobi pe bandeko ya biso bazana ba université ba futaka kala mwa lo meya na base wana. Parce que moto a travaillé na Gombe. Oui, confinement. Aux 2 semaines, au bakisi, au talino, ndenge to sali musala to sali za makasi facilité to bakisi sous. Oui, on a confiné la commune de la Gombe. Ba confiné pour basala musala. Question malamu ya kotuna sur ces ali maman ko kotuna ngai est-ce que basali musala ngo lolenge sengeli? Point d'interrogation. Ngai na yo to ebité. Ko ngana yo tozali banda ya Gombe. Soki to koti Gombe misu nde mutu e ko chaba point. Et puis témoin de Barloba. Bakoloba. Témoin oculaire eza bande kona biso ba congolais oyo ba vani na kati ya Gombe. Oui. Ba oyo ba vani na kati ya Gombe. Ba ngone bakoloba.
ndeko awa musala salema ba en tout cas boy eza bango nde ba résident kuna biso zali banda biso to kendaka misala kuna tolongo misala tozongi to vanda bandako ndako bato yo vanda fo futa mbongo mais tant ozo kende musala te ebele ba repère de l'emploi ebele ba repère de l'emploi toujours moi les pires za koyate. Alors, Messi Tade, tu commis vraiment Nasuka, je pense qu'au lobby, mais toi, on a posé quand même, il y a votre mot de la fin. Et le connu Bakbako retenir, vu la présence dans Nessika. Présence dans Nessika, parce que tu as une émission, maman, ils ont dit que nous avons lancé un message au chef de l'État, Tata Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi. Ndenge biso moko ba kinois tozoko loba mingi fachi béton oyo en armée ya makasi papa fongola miso na yo ozali kinois ozali te mopaya oyo autaki bwete yo za obeya biso moko ya kinois tia miso na yo na promesse oyo yo opesi biso population oyo ya yo ke nakosala bino boye nakosala boye. S'il faut frapper, celui qui ne travaille pas, frappez papa. Il faut frapper. Parce que toza sur une époque moko tozonga makala, tozonga la makambo eleka ki non. Awa toza na vision ya sika. Yondo ali Mokonzi Mboka. To sengi na yo papa. Ba encouragement ebele. Otala misu na yo ezala na ba dirigeant oyo bazo ko travailler na yo pamba te mosala oyo bango bazo ko sala biso nde ba congolais ba population to ko apprécier yango to ko tala basali malamu basali mabete mais soki ba bebisi biso to ko tala ba to ko tala nde Mokonzi Mboka boni azoloba te mais Mokonzi Mboka sa pesi ba attribution so bokende bosala mosala pour vous servir population. C'est bon. Voilà, merci beaucoup, M. Tade, au Lobby Penza. Merci beaucoup et je vous dis merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci, maman. Voilà. Bandeko Balandi, chaîne Congo Winner TV. Et voilà, tout comme Nasuka, vraiment, il y a émission. Mais jamais n'a ko longwa libosé à caméra sans que na pesa mbote na bandeko o ba soutenaki biso pour que émission est le cas. D'ailleurs naza ko dédié émission na ye mokokolo masolo notre patronne la Cléopâtre Sarah Kabunji de partout et aux Zolanda biso to pesio vraiment mbote tozo pesa lisu mbote na révérend pasteur Antoine Kabundi to pesio mbote sikozali continue musala nzambozo sala eko sunga bana na nzambe to pesi mbote na René Gimbala esikozali mbote na yo mbote lisusu na papa Benoît Mbala esikozali ozo continue ko soutenir biso bozo continue ko s'abonner to pesi bino mbote mingi partout aussi ka bozali tozo pesa mbote lisusu na Nadine Tete na Londres